Mbote na bino bandeko ezawa bino mama Henriette Kilumbu Shembo atelemi pona mwa lisolo muke bandeko mbote ba famille nyonso a Facebook ba ya mwasi ba ya mobali tozana likama mwa publicité muke tozana likambo ya problème ya YouTube bokota bomi abonné na Henriette Kilumbu Shembo TV bokomona masolo eza woba masolo eza kitoko soki ozana fête ozana mariage baptême matanga cérémonie nyonso d'ensemble na kosenga na bino soko lingo kota na YouTube na 2 jours 3 jours okoti toye ko filmer yo mama masolo eza kitoko atande kwa zaki na poto na mboka na Afrique mobimba kokaki koyati na cérémonie wana mwana sali mariage baptême to anniversaire ya libala akokota mbala moko na YouTube okokota mbala moko na YouTube otindeli a partir ya WhatsApp Facebook yepa sepelako biso ezala ba misu babenga bango ba chinois ba to mwindu ba ko filmer ya expensive wana ya cher mais biso toza easy toza na prix na biso moko kitoko kaka pari wana mukesala kamakambo ekokotisa na YouTube ekotika la souvenir a libela partout qu'on a continué la famille pas kozwa bata la cérémonie de kaki peli susu tozana masolo ba o balukaka basani ya mbele ya kuluwe na fete mama Henriette azali wana na basani soko za nango besoin benga ye okozwa basani oya dina o tuchaka na mesa tango akoliela tozali susu na biloko ya ko chauffer biloko bino moko boyebi monde se changer ezati na fete botiaka batu biloko malili e biloko basani ya kokesana tozali na madame Bintu Martha Maombi azana basani ya ko chauffer soki bozana ngo besoin bokomona ba numéro na ko afficher bobenga Martha Maombi Bitu honorable azana basani ya ko chauffer et ko sala wo soki bozana besoin ya décoration ba ya mwasi bozana besoin ya décoration ya salle tango mariage cérémonie nyonso tozali na mwasi kitoko maria masala ka décoration azana ba kiti ya ba marié azana biloko nyonso couleur nyonso blamba soki yo mario kolata blanc noir violet noir rouge noir pembe pembe ye azana bilamba ya ko décorer azana ba biloko nyonso ba décoraka Mariam asalaka kitoko toko afficher numéro bobengi bokozwa Mariam pour la décoration ba ya mwasi faut bloquer de ka kitoko bo soutenir bandiko na bino soki bozana besoin ya kolamba bozana fête ya mariage bozana fête nyonso ya cérémonie tozali na ba mama capable awa tozana ba femme capable bazali awa ba salaka service traiteur pour na kolambela olie yo kolo fête otuma ba milinga solo ekota yo okolemba ba ya mwasi ba ya mobali benga service traiteur ba femme capable ba koya ba lambeli yo kolo fête yo kolo cérémonie okokende kokuta biloko nyonso wo décoration kitoko basani kitoko inkolamba kitoko boko yaka bolati bomi bongisi boye na feti bofandi na bino bato ya service traiteur ya ba femme capable bazali wana bako servir bakolamba biloko kitoko soko lingi mbisa kokauka soko lingi mbisa kotumba olingi loso modèle ya jaune olingi ngolo olingi nani liboke ya ngolo olingi soso kotumba nyonso pondo ali bondo nyonso bango balambaka ba ya mwasi ba bo soutenir pe bandeko na binoko bosa service traiteur bino bozo kinda kobenga ba mindele sima ngo balamba bino biloko kotukisa bo banda kotonga eza bien te olie osala biloko ande wana yo benga kaka bato ba femme capable bakoya wana pona kosala masolo kitoko ekoleka kitoko bakolamba yo koyaka kolati bosape boye bofandi bakolamba bino pe bakoservir bino masolo eza wo koyoka na kaka bo soutenir ndeko no azali wana mezo keluka chinois ozo keluka mundele ozo keluka ikolo mususu baya mwasi to changer na baya mobali to mi soutenir biso na mboko na biso moko makambo na biso eleka wo soko lingi na sina tangi ba numéro nyonso na tozana Martha Maombi pona basana ko chauffer basana mbele Henriette Kilumbu Shembo tozana Mariam pona décoration tozana service traiteur pona ba femme capable bozana ngo besoin ba ya mwasi bokota bobenga Henriette Kilumbu Shembo numéro nangeza ali 0470 420 427 197 soki boluki numéro nanga bokozwanga na ko contacter bino avec les personnes na ko contacter bino ba ndeko wana ngamo ko pe nazali na toza contact eza nango masolo eza wo il faut que salisa na il faut que sala musala bokomona na ko tchaba numéro na ko afficher wana bo salisa soki ozana besoin lisusu ba ya mwasi
oza na besoin lisusu ya publicité pour na magasin na yo obengi mama Henriette akoya wana kosala publicité ya eloko nyonso eza na magasin po ozwa baclient bamisu batekaka bango zingazinga na kati ya mandako me boyebaka bango baza na biloko moko kitoko soki oza na besoin omoni mama Henriette asala publicité oza na biloko wana benganga na kosala lelo publicité masolo ekoluka wo okozwa baclient to misoutenir ko bandeko to mi soutenir olingi publicité nyonso tozali tozali baya mwasi bo soutenir bandeko na bino bo soutenir bana na bino bayaya baleki po masolo eza wo masolo eza kitoko baya mwasi tosalisana ezu plus boko taper na Henriette Kilumbu Shembo TV bomi abonné boko taper na Nadine Bola TV bomi abonné bokuta penza masolo kitoko eza na kati wana bokuta ngo okesi bay bandeko na ko afficher ba numéro bokomona service traiteur ya ba mama ba femme capable zali wana kati Australie na Perth soki opoza na Melbourne oza na Adelaide oza na Brisbane oza partout en Australie olingo benga ba femme capable ya kolambelo bakofuta tike bakwa kolamba basolo kozala wo soko lingi publicité na kati ya mboka na yo kaka na Australie Melbourne Sydney tozali wana pona makambo nyonso tokosela publicité ezaka nde kosolola poto avancer pe mboka na avancer see you bye bozala bien bambote mbote na bino